y a émission polele pona ekolo na pesi bino bote esika nyonso ezwani bino betika ete kimia nzambe tata ingela oma bota mabino bandi ko balandela la kaki bino na mikolo mingi kikoleka ete tokozala bongo na molobeli ekolo Congo na mobundeli pe na président oyo tokosola na epenza mwa makama yake kasi na mwa tango oyo bakopesa biso pamba te esengeli tokosa kopenda kasi nzambe tata lokola yeba kokongesa bino mokolo wa lelo to yeba kokuta na pamba te ali mokolo ntonga oyo ya biso basa ya mabele tokopenga tokoluka kasi baokupation ezali moko ebele bino moko bokomona ete nani oyo tozali na ye na esika mpe nani oyo azali kosala mosala oyo bokobani mpe bino mosongeli mpona ekolo Congo kasi bandeko nini tokolobela mokolo wa lelo tokolobela maemanso bazali koleka na République démocratique du Congo mpe tokoleka toyeba ye mpenza na kati na ye ke aza nani nini oyo azali kosala mpona ekolo eske azali mpenza ya solo mpona ekolo to mpe ye lokola bato moyiso ete azwa maboko ya baipeple po ete na nsima abongolama amibongolama kasi tokoyeba yango kasi yango mpenza tozala na invité na biso po ete ye ndako ebele esengeli bongo napesa ekipe technique mbote napesi bongo cordo na biso mama da costa el campo da costa mondele dine ya jambe pena kasi mpenza mbote koleka na dete wa biso trésor mandala misape électrique wana bongo bango mibale mpe ya basimbaka montage ndenge bobani baza na caméra bakosala mosala na ndenge oyo mpenza bato bakoki koyeba te soki bazalaki bakambi ya ye ekolo Congo mbelelo tookoloba boye Congo ebongala trésor mandala na baposta el campo merci encore une fois la PPG de recherche très stratégique na biso pourquoi pas sango mokonzi matondo mpenza makomela sango mokonzi pare ya biso na biso mpe jino nyonso ya monami de tout le temps bandeko balata tokoba boye bandeko ya biso bamama ya moto mojali fondation seya bote mama oseya bote nayebi ke bayike bayebi yo kasi kozala malamu ete opesa kombo oyo omilakisa bisika ya bato bali kolanda oyo na tuluku nyonso ya République démocratique na fin fo na ikela ndenge bali boye bakoyoka oyo. Merci maman Oseya na opportunité parce que tant oyo disposé au sepeli mingi to sona ba congolais. Je pense que ndenge tu koloba kutulele ba bingai comme on anga Michel Mangala nazana moi parcours moulai na vie politique parce que ifengeli koloba to bandaki politique na biso na IDPS to longwe IDPS to kei IDECO oyo ya fait mbanza mokala isungu tango to mona monique ye akei na côté ya Kabila j'étais obligé ya kolongwa IDECO nde nakendaki na MLC kuna na MLC nazwi ba fonction moins ebele na sali pe musala moins ebele alors na MLC kanisinga malamu te nde sengeli ke tosala nzela na biso nde tokosala parti politique na biso éveil populaire donc ngai nde nazali président ya éveil populaire donc bala moko mpe na profiter na benga yo mpe ya kotia biso maboko na kati ya éveil populaire mpe bandeko nyonso bazali na mokili mobimba na mikili ya poto par-ci par-là to lancer invitation epai ya bato nyonso oyo bamoni ke esengeli ke batia loboko na bango na kati ya éveil populaire pour que tout change mboka na biso parce que je suis fortement assuré que na kati ya mboka oyo soto kei na ba dialogue ça ne va pas tenir. Pourquoi je suis en train de dire ça maman Oseya domoni dialogue ya Sun City basali oyo sengi ke basala na suka na yango finalité baboto du pouvoir ya peuple na volonté ya individu moko toke ba concertation o ba kojo ba yaki mais toujours confisque voilà bazo boto la toujours peuple victoire na ye toke ba élection bako boto la toujours peuple pouvoir na ye. J'ai la forte conviction et c'est là où que je suis en train d'annoncer et de dire auprès de notre peuple que c'est la biso to fungola miso pour que to sauver mboka na biso Congo ezali mboka na biso tokoko tikela ngo papa yate baya ko diriger biso batia biso na kati ya désordre batia biso na kati ya mobulu
lelo balancer don moko ethnico-tribaux. Lelo zoyoka bandeko na biso ya Katanga. Oh, il faut que tu parles sur Katanga. Lelo tozoyoka non, Bakatangé devait sérénir. Oh, Katumbi, na Kabila et Sengi qui va sérénir. Donc pour intérêt à Katanga. Donc intérêt à Congo. Tout ça, ils ont intelligence yaba occupant pour diviser les Congo. C'est pourquoi nous lançons cet appel auprès de notre peuple. Éveillons-nous. Deko maman Océan, Mikolo ezali koya, nous avons plein préparation. Je pense, je vous invite le dimanche. Bena ko senga bandeko ba na poto. Donc lancer campagne moko ya éveil. Éveillons-nous Congolais. Mon amboka tout ko na yebi ke maloba peut-être ça n'est pas maté c'est nous. Bandeko balandi. Makambo na loba batako. Ke kwa ko ko la ko la kanisa ka ko ko la maka. Kasi ali ko le dit loko moko na la lebi ça. Aussi intérêt que pour être mingi bandeko bayeba parti politique na yo malgré aux communicateurs na kata la moka. Oui. Mais au PC déjà pour la proposition na MLC pour mingi ba ko kasa ko la OCD. Non. Avec la MLC. Mais c'est pour intérêt na yo lobi MLC ça yo malamu. C'est ngora na loko na nini. Vous savez qu'il n'est pas ya bemba après ça ko bemba depuis 2006 bilo teka di ko projet pas Kabila. Non. Na linga kiteke MLC et Pesanga et Loko Moko Songolo Paka. Non, ce n'est pas ça. Nazo ko bunda pour l'intérêt à Moka. Ce qui ngai maman isengo yeba. Ngana ça la politique. Pour ngai sa passion. Pour ngai sa intérêt à Mbongote. Na ko mettre mon que histoire avant de répondre na kata partie. Na question mutuna no. Ngai soki nazwa décision ko ça la politique. Nazwa décision ko ça la politique uta nazali mwana ya moke na école primaire. Papa Nangai abana ko travailler na Lusanga PLZ. Donc azaki ko travailler na PLZ plutôt. Baye ko tinda ye na Bandundu na mboka moko Lusanga. Azalaki cadre kuna. Na kindaki mwana moke, je pense que tango wana nazalaki na 3e ou 4e primaire. Nde to kendaki. Non, nazalaki na oui, 4e primaire. Alors, voilà, Nabandundu. Alors, ça fait que Natanga, Komisa Kinga, la première année, Nanga, l'école wana Mazaya. École wana Mazaya. Alors, ça fait que, au moins, sérieux, Babandaki Koyamba gouverneur. Alors, Tobimaki pour que Toyamba gouverneur. Je me souviens, Tilelo, Nakanga Komboana Tilelo, Kombo gouverneur, Zaki Kombo Konde Vilakikanda. Konde Vilakikanda Autaki Bandundu azo le kanzela ya Lusanga wana pour banda ukele banzela. Alors tangu ye to yambiye aye place wana a telemi juste place ngana zalaki. Ngai mwana mokeya ngana lobi ke ngai na okoma lokola mutu. Donc banda wana elianga na makila. Au moins même betidi na ngana na sala sciences politiques. Naza enseignant, je suis chef de travaux na Université libre de Kinshasa. Nazali Mutangisi. Natang sera sciences politiques à l'université. Donc politique pour nanga na mona ngo lié ya kozwa bo soloté. Pour nanga na mona ngo eza lié moko ya lisano pour nanga. Donc eza passion parce que ekotanga na nzoto. Donc nazela qui te que MLCP sanga yelo comme ko songolo pakala. Non. Mais ce qui est important madame, vous devez savoir na travail nyoso yozo sala. Ce qui reconnaissance ya musala wana ezali quelque chose de bon. Biso to ko risquer na kata mboka oyo. Doit ko risquer madame, son amina tali soba message na kata pareil nanga. Il y a menace de mort. Mutumso akobanga yango. Je vous dis la vérité. Moi j'ai eu des appels. Bako menaça kanga, même voir même madame nanga. Abi me papa nini oboa kobuma. Libota ngabite mama toza batu ya Nzambe, to bunda pona Congo et loko moko te ko salema. Donc nana c'est là qui te que MLCP sangai moi loko so ki ndenge nini non. Cette reconnaissance wana ya musala oyo zo sala. Eza ilo moko ya motuya. Vous comprenez? Donc tant que reconnaissance ces alités, au moins que même si les lots, ceux qui beaucoup aussi, on va reconnaître l'autre. Alors à quoi sert bon aux années si on va pour reconnaître l'autre? C'est préférence, de préférence, je me suis dit non, j'ai fait mon chemin. Nous avons telle expérience politique.
parce que natangeli yo ba place au national nazalaki président communal na kati ya IDECO na na kati ya MLC nazalaki secrétaire exécutif ya MLC nazalaki vice-président interfédéral ya MLC nazalaki conseiller conseiller donc c'est pour dire que mais vous pensez que moi conseil madame vous pas de Bemba non papa dit quoi accepter l'inacceptable comme tout un peuple plus de 91 millions d'habitants non je pense que Bemba sala musala na ye ndenge sengeli ya sala ndenge sengeli ya sala non na sima la muka yo sali fachi OK kabila na musala malamu ako sa musala na ye ndenge sengeli ya sala mais ce qui est important c'est le Congo et c'est notre peuple. Madame, ngai bisika peuple na biso ya kozala. Yo komona Michel Mangala wana. C'est ça l'intérêt. Parce que na ko bunda po na Congo. Jamais et au grand jamais dans notre pays. OK, oba kobenga mboka oyo ex République démocratique du Congo. Babenga ngote. Michel Mangala ex-congolais. Jamais bakobenga kangolais. Jamais bakobenga kangai congolais. Et d'ailleurs, pour créer la différence, ngai na koloba que sengeli tozwa Congo même Congo Zaïre pour créer la différence. Parce que toza na Congo Brazza. Toza l'histoire République démocratique du Congo. Donc hermoko e créer kama voilà. Wana ezali makanisi nanga eyokami peuple congolais ezali makanisi nanga Congo Zaïre ko ala mo malamu wana ezali makanisi nanga. Donc madame, c'est pour dire que tozali ba opportunité. Nous avons un parcours na kati politique. Ndeko Michel ya solo zale opportuniste te o ali na parcours na yo pe ba imboka Congo ba yo ki yango Anita Babin maman Béatrice Eloko ba maman ya moto mojali pour soutenir papa na éveil pour être monsieur na éveil patriotique to lo baka bobele bosolo pour na kotombola pour Congo to bi to mundela ka batote mais to mundela likama mabele mbolo bo bitunga mabele na biso soki kei hein to ko sala nini moto azanga mboka moto azanga ekolo papa Michel ya solo to kota sikone tuko na kati ya wana tomoni bilobo kokende tomoni président Eli Martin Fayulu m'a dit avec 62% mais le tomoni président comme la section pour ya ma bébé ya koloba ete omelaka mini kibola la kapo ete peuple sala mukaki ngala zalaki na peuple tant to yambaki mbalo to pesa ke chipoi peuple habito suka kaka masolo so esila pamba te nomination ya mona ko kachiro moto so ebia kasi boni bino pe na nzengene ke mais lelo bokopol ka zakina mpa MLC azaki na yesideta lelo boto site kasi la kata na élection ya président bozaki ba très bonaki bato bo soutenir ki e to bino no so boki pour ko ba peuple mais na oki yo ko ba peuple ah maman otuni bituna ebele otuni bituna ebele mais to ko gato buna to ba o biso to go répondre soki to bosa ma musu to bosa musu to sala ka effort ya donc d'abord na ko yebsa d'abord bana mboka que le président légitimement élu Martin Fayulu m'a dit aza kotia makolo na ye na mabele ya bakoko na ye dans 2 semaines. Donc d'ici samedi prochain à Bozala. On a pas yamba le na chipoi. Ba tu faut ba yamba ye. Oui, ça dit bisoté, ça dit peuple. C'est ça l'expression ya peuple. Au moins tant peuple, et ça te que bisoto senga ke logo peuple wana ye moko alamuka asali makamna ndenge na ye. Donc bisoto ko pekisa yete. Donc tango tuni motuna pona mona mboka Martin Fayulu akola tete Fayulu akola ça batu komite Fayulu azali na logique n'est-ce pas na combat ya peuple ngana olo bango boyi que au moni na kati ya résistance oyo tozali na ba radicaux n'est-ce pas tozali na ba radicaux tozali pe na ba comment on les appelle encore en termes politologiques les agoki manga sous moi mouké réformistes plutôt, je peux dire ça comme ça. Donc radicaux balobika non ezaka non mais réformistes ont la même idéologie, même vision, mais la différence c'est ça que bango ba fungola moi porte moko ya moké pour que, n'est-ce pas, pour que et permettre, n'est-ce pas, ce qui peut-être une révolution
il y a d'autres moyens qu'on utiliser pourvu que tu atteindre l'objectif qu'ils ont atteint et que pouvoir et peuple et hommes dans maboko ya peuple. C'est ça l'article 5 de notre constitution. Vous comprenez? Nakati ya raisonnement il y a président Martin Fayulu. Et ça que au moni congolais moko, n'est-ce pas? Aza utile. Qu'on perde congolais moko, tokoki qu'on perde richesse. Yambo cannabis. Vous comprenez? Parce que ceux qui montent les lots, ils ont évolué. C'est parti de l'intelligence humaine. Au moins, mboka wana, banana bango, bako tiamayele, bako tonga mboka. Kaka na mutu moko wana, ceux qui vont perdre, boko perdre pe makambo ebele. Voilà c'est que puis lorsque vous koma koleka tanza beta. Yango yo. Non, tokolo baboye. Non, tokolo baboye. Tokolo baboye. Tolingi teke makila ya bana ya Congo etanga d'une manière indue. Mais vous t'engagez Michel. Voilà, Ezali corona poison combien? Et bien beaucoup linga batangi sa lolenge ni o akala mukula bomoni mosi na kolela. Alobi babomi c'est ko bilo boko boye makila tanga mais ko tanga mikona mikolo. Boko pekisa makila ya ni po Yesu patangi sa ika makila. Po ete biso to bika lobi tout est accompli. Bilo makilo boko boya molinge kufaka moko boko ya nzala. Ya to ya dollar ya makila te Michel. Non maman, biso to lobi boye. Tozali ba congolais. Je pense que le président légitimement élu Martin Fayulu, il a demandé d'appliquer l'article 64. Amen. Il avait demandé à son temps que tout Congolais, parce que la Constitution donne à tout Congolais les pouvoirs. Il y a qu'à résister pouvoir au Euro et Zawana va estimer que Zawana n'a pas. Et nous avons lancé l'article 64. Mais suivez les discours de notre président élu. Voilà. C'est pourquoi nous disons, l'article 64 veut dire quoi? Que Mouton Nyon soit moniqué, yé, à koki kote mais la pouvoir, na ba ndenge oyo, ba voix oyo ya lingi, asala yango. Mais Michel, attendez, maman, attendez. Je pense pour le président Fayulu, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. La voix est déjà effouillée déjà. Mouto mosu soit monique non, on a ngali kambo na monique zo simbate, ngana monique voix oyo. Eko simba, sala yango, ako zo soutien na biso. Yo moni, na quoi peut ce exemple moko. Malgré les autres qu'on regrettait, l'Iwa ya papa, paix à son âme. Mobutu c'est ce que Kukungwedo Wazabanga. Omoni Tango Afdel Abandiko ya conglomérat des aventuriers. Et Bandiko ya Nakati Mboka Nabiso, Bakoti Nakati Mboka Nabiso. Omonaki l'IDPS avec Papa Etienne Tshisekedi, il y a opté combat moko ya non-violence. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a facilité la tâche pour que Afdel ait avancé. Tant que Afdel est commis à Congo, on a Kinshasa plutôt. Il y a Papa Etienne Tshisekedi a sengi Laurent Désiré Kabila a sengi la facture de guerre pour que Batou va accompagner Bazonga. Tellement que Azala qui floué na pouvoir. Mais non, ce n'est que nos frères congolais, ainsi de suite. Quand on a simaye moko j'étais très mal entouré. Basengi ba Rwandais na ba Ougandais wana bazonga na kata mboka na bango. Vous voyez? Donc mutu oyo amoni kenga esengi kena sala faire échec na pouvoir oyo na manière oyo alingi. Hazala soutien na biso. Donc, Maman Océan, nous devons comprendre une chose. Tant que tu bunda, bisogno si tu bunda na nolenge mon côté. Sinon, ennemi a compris que pour biso. Mais ce qui tozali na ba stratégie est belé, ba tactique est belé, et vous allez difficile pour que ennemi aille à biso. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce qu'on dit?
Et ça va plan A, plan B, plan C. Donc tout ça pour Kabila tokoloba yango Kabila kotika kolonga lisusu jamais na kati ya mboka. Azali lokola yango tokoyebisa bayimboka. Kabila atikali elilingi ya pamba. Elilingi koma. Ezali lokola nyoka oyo deja si baboma babwaki ye wana na balabala. Tala nyoka ngo avimba monene. Tala libu, tala moto. Siko me akufi. Du fait qu'il y a Vandi de Kande à Vandi, les gens ont peur de s'approcher. La réalité du FCC aujourd'hui c'est ça. Il suffisait tout simplement que notre peuple mettre un bémol. C'est fini, Kabila part, le système Kabila part. Il suffit que le peuple la biso sala kaka bémol moko Kabila akokende kasi peuple nini? Peuple oyo ba ko sakala na ye, peuple oyo ba futa kayete, peuple oyo alia kamala mote, peuple oyo malamu. Peuple nini? Motuna malamu. Maman océan, obie loko mona lingaka yo. Parce que c'est un mituna moko elengi peu précis pour que Batba comprenne. Madame, croyez-moi, c'était ça la mission de M. Kabila et son système. Il y avait deux missions principales. Je dis bien deux missions principales. La première mission c'est quoi? Semer la terreur auprès des Congolais. Yango Monaki. Manifestation Nyonso. Il faut ba Boma, il faut ba Kanga, il faut ba Beta. Vous comprenez? Par exemple, les patentes. Ça c'est... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je dis la mission principale pendant 18 ans. Je dis non, pendant 19 ans et demi. Parce qu'il est là jusqu'aujourd'hui, il est là. Des choses. Semer la terre. Yango Mouragine Nazo Bisayo. Baboma, Bakibele, Ebele, Rossi Mukendi, Bakapangala, avec Monseigneur Catélico, bateau la permanence, il y a IDPS. Donc, on a tué. On met qui m'a moqué, mon dos qui est bêti, ta, et Kobangi Saka, Motokomi Kobanga Liwa. Sur ces plans, Kabila et son système, ils ont joué. Deuxième projet, deuxième plan, oh Kabila encore à réussir, rendre les Congolais dépendants. C'est pourquoi, au Monique, les fonctionnaires, les salaire malamoté, les militaires, les policiers, les salaire malamoté. Donc, prenons le cas, un papa qui touche 160 000 francs congolais. Papa wana na sala excité na zoraka azaka na bana mibale. Mais vous voyez bien que biso ba congolais to botaka mais na zoraka des exemples bana mibale. Azali locataire. Il faut afuta lelo ndako ya $50 za susuke et komaka 100 mata. Azwa afuta ndako $100. Il faut afuta courant mai. Bossa na lelo ba facture comme koya ba $200 ba $150. Comme on rappelle kamba ya courant ya biso. Mai il faut afuta bana il faut balia atangisa bana kelasi. N'est-ce pas? Moi s'il faut alata bango moko bana balata transport pour se déplacer. Il faut pas foutre. Bon, dites-moi avec le $160 et puis 160 francs, 1000 francs congolais, pas dollars, 160 000 francs congolais, équivalent aujourd'hui de $80. Dites-moi, comment papa wana bien maman wana a fouta a mener des bouts du mois? Comment? Vous comprenez? Yango moni phénomène mopa. Yango moni phénomène lelo. Oh. Député moko boanga sa nini fou peuple a kende kuna ba ben nakaka moi 500 francs. Donc c'est un grand travail que nous devons faire. Et c'est là où que je suis en train de dire à notre peuple et surtout bandeko bazali libanda
tokoki kozala seulement to tabler na ba comment dirais-je to réfléchir na motema te mais faut to réfléchir na moto parce que la réalité est là, la réalité est palpable. Les Congolais dépendent pour la survie. Il y a des difficultés ezali. Bako ça la marche lelo. Lobby a échoué. Ou tout bako ça la lelo lobby au monique comme timidement lobby kuna échoué. C'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Maintenant, comment maintenant aller soit la révolution? C'est ça le vrai problème. Moi, je suis convaincu que Mboka Oyo, pour que notre peuple récupère son pouvoir, c'est par la révolution. Bandeko Balandi, Michel Bangala, il est convaincu, comme moi aussi au sein de la presse de Bagango, bon kaka peuple au azala bien. Azwa bokondi na ye, après c'est un peu ya moto alingi et c'est que le peuple wala to na révolution congolaise. To peut to na article 64. Bandeko Balandi, to ko démontrer que so papa baté hier une mission monene au pas ko sala kasi na bolingo ya mboka nda pesi biso na bana bilaka mwatango bandeko Balandi. Na lobaka ya. Mutu nyonso azali vrai congolais. Ayeba kosangisaka to kubiaza po ete congolais wana peuple akobima azali na nzala peuple akobima ali na mandoki te peuple akobima ali na pasi ebele kasi esengeli tosangisela ye biloko bikoki po ete totindika bayimboka kongo bakolo kongo balalaka libanda oyo lelo batongi basheke bali baojana bali bakulunere mpo na pasi eleki na mboka na bango tosunga bango mpo bakombo wana to entreprise oyo monsieur Hippolyte Kanamba ne Joseph Kabila ayela biso esila na mboka mpe banomination ezala te ndekola ngai négociation tokomi na suka mpe omisembola mpenza makambo na yo mpo benga la peuple congolais kopesa mwa numéro bao bakolinga kobenga o mpe mingi soki kobenga tokokutana papa mpo mokolo ya lomingo ezali kozala nakokita sur le terrain akotalisa bilo bibili mwa maloba négociation ekelobaka eyokami ya libonisa. Non, non, là nous ne sommes pas pour la négociation. Négociation, wana... Mais c'est Yokami, il fait les... Non, non, signé, Kabila signé, les politiques ont signé. Maman, nous ne sommes pas, au sein de la MOCA, nous ne sommes pas pour la négociation. Mais nous sommes pour les réformes. Quand même, les réformes, il faut négocier. Non, ce n'est pas dans le sens où il n'y a pas de ça. N'est-ce pas? Parce que le réforme, il faut que le système Kabila a taillé des lois sur mesure pour protéger M. Kabila. N'est-ce pas? Des exemples. Prenons d'abord notre constitution. Il a changé, il avait changé les scrutins à deux tours, à un seul tour, pour qu'il y ait un pouvoir. N'est-ce pas? Sauf que même na CENI, cette histoire de machine à voter, c'est pour protéger son pouvoir. Nambo Kanini, ex-président de la République, a touché sur 6 millions de dollars. Nambo Kanini a créé ma loi wana protéger le président. Il a fait des choses. Il a nommé des gens. Ma place où la loi, mais a nommé Badou pour que gardien pour que faciliter à kende azonga na pouvoir. Alors toutes ces choses-là, et c'est une réforme générale. Kobanda na CENI, Koya na Cour constitutionnelle. Ezali na lolenge ndeko Chilombo ako salate. Yako nomaka ba magistrat. Merci beaucoup. Te, wana za ba réforme te. Ezali lokola moto akimi mbula akoti na ebale. Le même cause produit le même effet. Vous comprenez? Donc, ndeko Chilombo komi ko sala yango pour que yé a conserver pouvoir na ndenge na ye, azwa majorité pe na ndenge na ye. C'est ça l'objectif. Donc écoute ba lo bango ti ndenge Kabila salaki bango pe to ko sala yango bango pe ba ko sala yango. Donc est-ce que là to bongisi mboka yango biso to lobi il faut refonder le tout. Refonder le tout. Notre système est déjà inféodé. Comme c'est inféodé, il faut refaire le tout. Tout voter par loi. Surtout c'est ma réforme. Tout voter par loi et
ezongisi kibokonzi epai ya peuple peuple azala nde bokonzi simbalo maloba wana po tokompela suka siko soki tolobi ke to ndima réforme oyo kosala cela veut dire biso tondimi otindika mwana mboka tiyembola bokonzi na ye to tokobenga na ye apres toye kosala réforme. Maman, moi je suis en train de dire ceci. Chilombo na Kabila bazali moto moko tala eloko na koyebisa yo na Genève bayebisaki biso ke toyoki mongongo ya base mais lelo yo base wana eza koloba nini baza na besoin ya alliance wana te mais ndeko Chilombo akei na Brazzaville akoloba nini tokokabwana te alliance esengeki econtinue oza koyoka donc c'est-à-dire que mpona ye alingi na ye libala wana mpona ye peuple wana base wana oyo asalaki allusion na Genève mpona ye ezali na ntina te lui c'est le pouvoir n'est-ce pas alors yebisa ngai madame est-ce que wana intérêt général de la population de wana donc Chilombo veut faire la même chose que Michel Kabila yango yo bango mibale esengi ke bakende libanda ya solo ndeko biso stolobi ete soki tosangisi ka tolobi azali tokanga lokola Michel binanga ikili esengeli libanda wana nyonso tolongola yango na République démocratique du Congo existence ya ba Rwandais ya bokipa ezala te existence ya Chilombo nommé par les politiques nambe de Rwandais ezala te pamba te akei ko s'incliner na bibembe ya kuna mais epai na biso asalite tokomi na suka mwana mboka mama loba moke po kasobonga na loba moke. Oui, merci maman. Bah, peut-être ma soeur est belle. Bah, je na plus 243 81 57 94 971 plus 243 81 57 94 972 bokozanga moko Michel Mangala comme ça toko approfondir bande ko balandi akei émission mosusu yango mono tokati boene mingi ya koloba ezali pa bande tokozala kana mikolo pe lokola ba mama ya moto mochali ba musulman nga sala maleko mosusu merci na maman Adjawa merci encore une fois Anita Mabel merci na maman présidente pour cette Europe vous allez comme maman Béatrice maman vous allez kobunda ona ekolo ba o boko yo kabiso mabe cela veut dire que c'est pas touchi o yo boyali kozala biso longo kasi pour mokolo mo lelo biso to lobela bilete to kokuta na mokolo misali ko ya benga Michel na éveil populaire azali wana ko kusala maboko maman Nicolo ezali koya toza ko lancer vraiment campagne ya éveil populaire donc campagne wana toza na besoin ya muto nyonso a contribuer na savoir na ye na ba moyen na ye pour que to atteindre l'objectif bande ko balandi moyen des osala biso defu basenga ka yango po batela mabengala bango te bali ko senga yango po ba sauver peuple soki to kozala mato ya koyoka nde koyoka les grands imams José Lomami bozali penza ebele tokosisa bino na mokolo malelo te kasi esengo yingi ya kana ya kosepela siko pa biso kokoni ya lete merci beaucoup merci